Babina Sali pour Mulingani Tanga Masolo boucle. Venu, vous avez vu, l'œil est presque parti. Il y a 6 personnes avec des blessés graves. Là, nous devons l'évacuer. Il est tombé juste à côté de moi. Une balle réelle. Cette douille est tombée juste à côté de moi. Donc, vous avez entendu, vous-même, vous étiez là, des tirs de sommation à l'arme lourde. Lelo ezalaki programme ya marche. Et président élu na ba candidat président Moussousou Martin Fayoulou baki était lelo na 10h peuple tokotambola na balabala po na tolakisa mécontentement na biso to loba makambo nini oyo eleki na élection esalami mabe esalami na mobulu makasi kotondisa bulletin na kati ya urne élection moko chaotique élection mabe élection oyo eza na transparence te likambo ya fichier électoral par exemple ndaki sa fichier électoral liste ya électeur liste banani bakomamaki na kati ya fichier wana po te bakende na maponomi mineur moto moko akomami mbala mibale misatu mine mitano to bongo na bongo donc mabe ya suka yango président élu à 2018 Martin Fayoulou candidat numéro 21 na baninga na eba candidat Moussousou basi basalaki déclaration pona maponomio ya 2023 ete eloko moko ya kozela wana ezali te eleki mabe basali yango mabe tokozela so eloko moko te tozela basala programme ya élection ya malamu yango wana isengelaki biso kotambola lelo kobanda na triomphal ti kokende kosuka na bureau ya seni pona kobelela mabe eleki ndelo tokondima te mabe wana ndenge basi basali yango eza c'est fini élection 2023 il faut élection mosusu esala kasi constitution article 64 epesi biso ndingisa ya kotelemela mutu nyonso ya lingi kozwa pouvoir na ndenge ya makasi na ndenge oyo lelo baza kosala na urne fabriquer résultat élection yango po bazwa pouvoir non constitution epekisi yango wana sengelaki totambola kasi batindi polisi kopanza biso kotia gazi lacrymogène wapi état de droit ezali wapi botosi constitution wapi botosi mibeko ya mboka baki na nkotela ya maloba na ngai ete président Martin Fayoulou Madidi oaki numéro 21 basinyaki mukanda déclaration bakomi pona kotia programme lelo ye Martin Fayoulou docteur Dedi Mukwege na bakandidat mususu basanganaki na Theodore Ngoyi na basusu na kokotanga pe Kemalilo Fayoulou alaki ye moko te na programme oyo yango monaki bayaki poto tambola elongo to belela mabe oyo balingi batia. Oui, monsieur le journaliste, c'est vraiment triste et regrettable. La politique en Afrique, la politique dans notre pays, la RD Congo est vraiment marche d'une façon inadmissible, inacceptable. Les élections, c'est quelque chose de technique. La loi est là, la constitution est là, combinée avec la loi électorale. Je pensais que la CENI, l'organe technique d'organisation des élections, allait appliquer la loi électorale. Non, qu'est-ce que nous avons vu? On a vu un désordre indescriptible.
un désordre gigantesque préparé et organisé. Alors là, monsieur le journaliste, on ne peut pas accepter. Il y a eu des bourrages des urnes, il y a eu dans certains centres, on a chassé les témoins. Vraiment, la crédibilité des élections du 20 décembre 2023 est entamée. On ne peut plus rien attendre de ça. C'est pour cela qu'il fallait exprimer notre désapprobation. Il fallait qu'on s'exprime. C'est pour cela que le rendez-vous était donné pour aujourd'hui à 10h. Malheureusement, nous avons organisé cette marche suivant la Constitution, suivant les lois du pays, l'article 64. Et avec ça, la police est venue chasser tout le monde, disperser et à coups de grenades lacrymogènes. Nous posons la question de savoir, dans ce pays, y a-t-il le droit? Le droit est-il respecté? Y a-t-il un début d'état de droit? Monsieur le journaliste, c'est triste, c'est inacceptable, c'est inadmissible. Nous attendons des élections libres, démocratiques, et transparentes et bien organisées. On n'a rien à attendre de ces... Babina Sali pour Mulingani Tanga Masolo boucle.